par cela. Katina bino ozali komituna bokolia nini pe bokolata nini ndenge bozali komilengele pona molato motema na yo ndeko soki obongisi mingi katina bino ozali komituna bokolia nini pe bokolata nini ndenge bozali komilengele pona molato motema na yo ndeko soki obongisi yeko mokolo mwango ekozala ndenge nini mokolo mwango ekozala ndenge nini Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kyangani mwana velela wazola walembizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka Nzambi pungu kole kwanga lutambi woshisa mutali yembi kuwambale ngombe totuka baketu mundembi ayakala musalke ndundoma mukamba wokamba bakamba yezininga ngombe kazola kozona bidene bindembi abe bye yembi akufutu kutotuka alangala ngo munjira tomuwanya akimbangu kisileke tsambo mwanga mikani nzandu anga zuliye tokye biba byose mundinga kutumba mukyabu kifwanusu tata mama kolokondu kolongolu uchama kuni ulungambawo lelo yilelo mfuna yayi yibetu akimbangu lengo akaka kawokako na kombo ya tata mwana mulimu santu papa bana nayo biso bawoyi mbwa na kunkoko na biso tangu nyonso mbwa soki amoni mokonzi na ye mbwa boya kokweya na makolo mukonzi na ye azali kopumbwa azali kobaluka akobeta bashiti akobidembula ye moko akweyili mukonzi na ye tanto akimimbaba ye kosonga akweyi bashiti pona nini azali kosenga na mukonzi na ye yo mukonzi na ngai pambula ngai ogo muno mbwa ye kubipwala ka tikuna ye mukonzi mbwa soki asimbi mbwa kaka na ilungi awa mbwa kitisi koyo akomi na kimia banda tangu ana sepele alobi mukonzi na ngai apambuli ngai mbwa azali nyama nzambi apungu kole kwanga lutambi osisa mutali yembi nzambe na biso bana na yo tala batata na bamama na bajene to ye kokwela makolo na yo nzambe na biso opambula biso yo kaka muto koki kopambula biso mususu azali te mokili mobimba bayeba yo pamba te na Amerika kuna nzambe azalaka te na Europe nzambe azalaka te na Asie nzambe azalaka te na Australie nzambe azalaka te Afrika mobimba nzambe yo vandi awa po mukili moyeba yo ete yonde osala biso soki yo tembele biso tozali te yango wano yoki banzembo papa nyonso ndenge tuti wana pona kosenga yo nzambe po ete opambula biso nzambe apungo ye kole kwanga lutambi osisa mutali yembi oye kuna na mbanza kongo na tuka kongo papa bakoko na biso babandeki kosanzula yo tangu wano komona ale mini kongo akoza musheta tangu abeti musheta abeti na misesa tangu akoya kubeta misheta pona kokumisa yo nzambe biso pe awa tozali kokumisa yo nzambe na biso mususu azate
yango wana papa tala pasi ndenge ezali na biso pambula biso nyonso longola ba maladi na nzoto mikakatano nyonso ezingi biso longola bana basi mabala ezali te papa ti lelo oyo mutu po abatela kondima pesa mabala papa misala ba jeune nyonso tu ezali te papa po mutu avivre malamu pesa misala ezali nyonso ya yo osalaki yango na liloba mais biso osalaki biso na image pe ressemblance yo nzambe na biso pesa misala ezali na maboko na yo papa fungola baye bazana misala bifuti nzambe na biso ezali te bifuti ya pasi makambo nyonso pasi yango wana pona nini ba compliquer misala wana nyonso po totonga Yerusalemi te po soki totongi Yerusalemi yo nzambe longoli biso na bogungu ya sata yango bazali konyokola biso baye bazali kosala ba misala mosusu papa surtout ba mama bazali konyokola bango malamu bakumisa bango ba makangu na bango soki akomi makangu ya mutu wana ta kofuta yete tala monyokoli ya boye bana mibali malamu akota na loge soki okoti na numero ya loge te papa ozana valeur te na musala wana nyonso tu nyonso wana ezali mitambo pona kokwesa biso bandimi na yo ndenge balobaki ete tokonyokola Simon Kimbangu bandimi na yo nyo tokokwesa bango tokotala soki akotikala nani akotikala na bato boni po asilika pesa bango etumbu ya suka biso todonda katangu nyonso bongisila biso na bonzambe na yo esengo ezali na biso pe tozali kozongisa tangu nyonso matondo na matondo na matondo banda le 3 novembre ozali na biso awa soki te mbele toyebi te papa merci nzambe apungu merci matondo ya matondo kaka mususu azali te akaka ye kota kwa kumtekulu nzambe apungu abetu batengo nzambe apungu Simon Kimbangu papa ulengu kwa mo papa tangu tobanaki koyakuna tangu tokomaka na patalami tangu tokomi na patalami na mukili ya basindangali kuna tango lobaki munoko kaka tango lobi kaka liloba moko mukili wana kuna bango nyonso basindangali bayebi yo ata mukili moko awa epa na biso bazangi koyeba yo te bazali yango wana papa merci tango ekoki ozana makambo ebele mwaye tozwa yo tango mulayi ezali te toyaka kaka ndenge toyaka mapoko pamba te mwa mulangi ya mai ezali mpona bapaya oyo bazingi yo pambola biso papa po ete mokolo mosusu toya nango ya koleka tango ekoki po Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Espoir du monde Église universelle. Kamba ye. Kamba ye. Yerusalemu nyamba nikunda matata nzambi fumu isu yetata mwana velela. Kinshasa ye. Kinshasa ye. Kinshasa ye. Miroir de l'Église. Bajeno ye. Bajeno ye. Bajeno ye. Espoir de l'Église. Merci. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolandi banzembo nyonso oyo touti koyemba nyonso eza na ntina kosenga nde tosengi na nzambe na biso likambo oyo ya monene oyo ya mize eza kozela biso bajene tosala makasi na ndenge tokokoma le 5 avril na 0h toyebi ke makambo nyonso ekosila le 6 wana nde inauguration bongo be bongo te le 6 wana makambo nyonso oyo tokobengela bakonzi ya ndenge na ndenge bakoya na nkamba konzi ya leta bakonzi ya mangomba biso bandimi toyeba ke toza na devoir biso bajene tokotelema na likambo wana makasi mpo misala esila toyokani olo wana ezala kaka mino na libanda oyo
tosepela ezalaka soki moto alongi asalaka nini voilà te mokolo wana toza kozela 100 ans tala kaka bakoko bamoni pasi mpona likambo oyo batata mpe bamoni pasi mpona likambo oyo biso tozalaki bana mike tozokomona ya maloba ya bizaleli oyo bazosala batata na biso moyen osala autrement ezali te nzela ya pasi bamonelaka pasi nzela nini wana toujours ezalaka mikakata pasi na pasi toyebi ke na 61 na nkamba batiaka libanga leta yaki atiaki libanga mpona ndako ya nzambe ya nkamba biso na biso na bato libanda papa Diangenda alingi abongisa mboka na ye alingi atonga mboka na ye banga etiamaka me pesaki priorité na bamboka mosusu awa na Kinshasa papa abandi kobetisa babriki na Lutendele balobi lisusu alingi asala commerce oyo nyonso mabaku mpe mabaku te na nkamba alingi abongisa mboka na ye parceke abandi misala ya nkamba atie silbanga awa balobi babriki wana asala commerce balobi na moto mosusu te na papa Diangenda ezalaki na 65 misala ebandaki na Lutendele parce que na 63 ezalaki 61 ezalaki passeport kende na Lutendele po kuna mundele ngulu azalaki kuna kobongola bato komi ngulu na ozone kote wana ezalaki zamba na zamba. Alors papa sisi kobeta babrike terrain ya liboso bapesaka eza matete apesi programme totonga ndako ya matete misala ya nkamba ebandi nani ti partout bato babandi kotonga meme na Braza bato babandi kotonga bandako ya nzambe partout po nkamba bazelisaki yango na 76 nde kuna nde baza baye kozwa décision ya tonga ndako ya nzambe oyo efungwamaka na 81 oyo ya nkamba ntango toyoko banda bango bakei avant bakende balobi toza na retard ya 10 ans mpona botongi Yerusalem alobaka be alobaka te boyokaka yango boyokaka te 10 ans est-ce que 10 ans ati lelo esila beza kaka récupérer biso na moi na lelo 10 ans wana ti papa mfumu mbanza azalaki lisusu na kati na biso alobaki 10 ans wana poto récupérer yango ezali pasi nde musala yaki kopesa yo papa tangu bomoni ke toza na retard tokokoka te na bunzambe na bino yango sali biso décentralisation pona kokabula misala ya nkamba na ba mouvement dirigeant salaboy jeteki salaboy ale biso nyonso poto récupérer noki papa yango toza kokende na vitesse moko avant 1000 pattes azonga kasima te papa merci na yo wana soki te papa biso moko tolinga tokoka te retard ezali kaka ya 10 ans elingi oloba nini makambo nyonso batikali kolakisa biso ya kosala nkamba
biso to yebi yango. OK hein? Ingeta. Alors o tozolongola mokili mobimba. Bato baza kolanda pardon pe kolobela yango. Eza likambo mokete mwana Afrika. Tango ne ba pesi biso to sa mosala e monana. Omilakisa pe. Alors tango tozokumisa Nzambe na yesengo moto nyonso aza kosepela eza mabe te. Batata balobaka boye esika bato baza kosepela na lingomba na biso bato nyonso baza na esengo bango bakitaka bazalaka wana bazali bi bazali te Bazali papa. elakisi ke sika tozalaka bango bazalaka surtout ntango boyokaka miziki ndenge bokomake broske se ntango betaka be afrede nana binokuna evangelisme oye ya solo be ya lokuta bokomaka ndenge nini wana molimo ekite motu na position na yena na bamama bakola na bango me abwaka lokola gauche mabe atia na droite mabe alors donc na ntango wana satan tomoni atia pate ezali te makambo oyo Nzambe apesa biso elakisi ke eske Nzambe akweyaka tokanga motema eza nango ya biso toyokani Moïse liboso ya Pharaon Moïse voilà lolenda azalaki nango abwaki yango na se ekomaki nini banyoka bano ye ebimisaki moko kaka bongo Pharaon bongo banyoka mosusu ekendaki babia Pharaon na nyoka ya Moïse. Nzambe akweyaka te ata tosali nini akolonga kaka tozalaka makasi na misala bazotinda biso botongi oyo tozotonga lingomba tata molimo santo moto mwindo anyokwami alobi ntango na bino mpe ezali tozokende tozozonga nsima te totonga Yerusalem ata na pasi ata na bisengo toyokani mpona lere ekei makambo esilaka te tokokutana lisusu tokolobaka toyokani nga nasilisi na kombo tata mwana mpe tata molimo santo Maboko. Biko na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana ya molimo santo ndabya pungu pamula bana na yo ulu kia lumingo ngiachukula programu chinsuka tutulie moko mabeno uzola kwa gisi mwana vela amen.